message na eza boy Asani aza étranger esika wana eza esika na biso tozalaka wana di alongoli biso abuki nde tobima libanda ba musuku tu bakufa na batation kwa bisika na bango wana lokola gouverneur azui charge ya kotonga atonga mokolo zande kosila kokodi kwa zande wana zotongela ka biso atongela mbutu te ezaka biso asala za étranger akende abongisela biso wana tokota tolobi boye ide wana eza mabete po azotongela nde biso azobongisela biso place tokoteka en tout cas likambo wana oyo gouverneur azwi ya kotonga zande eza mabete eza malamu eza pona terrain na biso peuple congolais eza pona bosenga na biso yango gouverneur asali yango en tout cas vraiment eloko tango asani atongaka yango biba mama yanga azalaki koteka na katia mama na ngai akufaka parce que tango asani aye kozwa contrat oyo tango aye kozwa yango babandi kobengana babato babandi kobuka biloko ya bato kobebisa biloko ya bato nde omoni ke non mama na nga pika ekrize akufaka mais oyo tosalaka na se efutamaka na se lelo mpe asani aleli afuti mabe oyo asalaka wana merci na gouverneur azotonga zando azosala bien po abize ya mboka na biso na bana biso tina 4e génération mais biso tolele pa na ye azala za étranger mais atika biso zao na biso ndenge azotonga mais alepe ya mingi kwa batoli bakufa wana bamesa to ezalaki ana elongwaki mais aza papa bana ebele alingi naloba boye asani anyokoli biso mingi tozali na poto tobanda koyeba te balobi oyo ayokaka ye wana ndakenda liboso tobanda koyeba te tozalaki na mwa erreur papa tondokata président nyokoli biso bi asali biso mabe nzoka tobanda oyeba te nzoka oyo nyonso eza mpona babien na biso nzoka eza babien nyonso ye moto aobeneficie nango lelo na miniti oyo papa aye kolandela aye kotalaka yakomi mokonzi jamais babien na ye ya mwana mboka ekende na étranger nde toye kolandela ngo papa toye kotalaka eza bolamu na biso moko tokoki okanisa susi mpo toteka tozwa bénéfice eya na bana tootangisa eya na bana basisi baklasse misala eza te mais tomoni lokola papa azokobuka magasin sani arécupéra babien na biso nyonso mbongo na mboka na biso ekotaka te ekenda musika toyeba yango te papa susi biso tozali nango ya koteka tobanda oyeba te lokola ezali boye papa bosala misala na bino topekisi bino te papa sala musala Oui, c'est son voisin. C'est son voisin. Ils disent que c'était peut-être des tracts, ils ne savaient même pas que c'était une... Signé par l'administration. Bozo za biloko na o nyonso. Bozo za biloko na o. Yo za biloko na yo. Oui, oui. Biloko na o nyonso zo zongo. Biloko bungi. Bungi ai bide bungi azo ebere azo muge. Ha? Kaka yaga sugoyo kaka. Namoni oyo bungi. Biloko na bine bungi. Ya komi kaka sikoyo. Biloko mo bungi te. elongo te papa D'accord. Tozo za mutu beke. non surtout pour ça OK. Alors, bozo ba biloko.
Okende, quand on sala zando munene, un magasin environ 500 magasins, étal environ 62 000. Vous en place au TK, zando vous en propre. Vous avez des poteaux, vous avez des poteaux qui toquent. Ceux qui peuvent mourir dans le milieu de parce que vous tapez la poteau, vous tapez mourir dans le milieu. Les abotés. Tout ça pour la mboka, tout ça pour la moutouté, tout ça pour la mboka. Mboka est le bosso. Bana na balé que va dans ce manipso, bah aux mboka, bah au kuta mboka, il y a bien. Ils ont vision à tata mokonzi, il y a moderniser mboka, il y a tout ça banzela, tout ça appelé bah infrastructure. Donc il y a bah infrastructure comme belé na kata mboka, tata mokonzi au sala, biso pe to sala nenga moket, na nenga ekoki. OK? Bolanda te, bataka no ba isomanya te, ba sungi, oh voilà, tout ça na premier motuté, tu as besoin de bungisa mboka na biso. Non sala bozo sala. Ils ont sa papa. Ils ont sa bana. Ils ont sa bakulutu na baleki. Ndenge boza koteka na nzela. Eza eloko malamu te. Nzela boza komona nzela o. Démarrer ekena botina kabinda. Kama tina kabinda. Nzela ekomema bana na kelasi. Ekomema biloko kolia biloko bo oteka bo oteka. Somme dans somme ya koleka. Il faut que nous ayons ndako. Pour que nous ayons il faut azwa nzela. Nzela so mutu aza malade. Il faut azwa nzela. Mpona emema ye na hôpital. Olingo tonga ndako na yo. Sobi biloko ya construction ekokende na nzela. Mosala bozo kosala ezali bien. Mais nzela est plus important que mosala. Parce que ceux qui nous sont là au tambourisa te, nous sommes dans la Willerie Mikolo, embouteillage sur embouteillage. À tous les malades, on recommande à l'hôpital. On coupe à Nzela, on a un bon poche, Nzela, Kasabuku, au Kangi.